Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Mo Kimbangu Kiangani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwana Fela, Mazola, Malengizola, Kakaekaka, Yangikaka, Yangikaka, Yangikaka. Nde kuna bazaliko benga deja bazaliko zela biso. Nde programme ezali boye awa ndenge tozali koloba na suka maloba na biso mbuta na biso révérend Mbenza Nisse représentant légal deuxième suppléant en charge ya évangélisation pe mission de l'église en RDC akopesa libondeli po ete nzambe accompagner biso azala na biso elongo molulu na biso eleka malamu banda awa na centre koke na stade programme nyonso kuna le kamalam pe bozongi na biso awa pe na bandako ezala na kimia nde soki libonde lepesami nde bapie gauche bakozala liboso na drapeau na foto ya tata Kimbangu kolo mokili oyo na nsima na bango nde bambuta ya lingomba bamembre ya collège ya représentation provinciale bapasser communaux sectionnaire banganga nzambo bazana pembe pembe na lobi bien pembe pembe d'abord po elobamaki moto na moto alata uniforme na ye ya grade na ye na nsima na bango nde faki nsima ya faki nde bandimi nyonso ba mouvement social et service na nsima na bango nde na suka kuna fliki kuna faki azobeta kuna fliki azobeta lo yenge soki koyemba na monoko pe mabe eza te nde tango tokokota na stade botyeli biso nzembo papa Simon alongi na ye lokola la fois passée dirigeant la grande chorale de dirigeants bozala nano prête jeteki koreki bien que toza na programme officiel na maboko te ndenge koleka bako kosenga bino pe nzembo donc boyeba nzembo nini bokoyemba yango ntina tolobi bobenga bato na bino baya nde tala programme ndenge koleka tokoti to tourne stade mobimba na nsima nde bakolakisa biso esika nini tokokende kofanda nde toke kofanda na limemia papa sengi discipline lokola tolati pe vert et blanc bayebi ke wana bakimbangiste vraiment discipline papa lobi toyokisa ye soni te bayebi ke bakimbangiste bazali bato ya discipline bato ya bolingo mibeko misala moto na moto ayeba komibatela balobi awa koleka te kuna kokende te koforce te kuna ezali leta na mangomba nyonso sécurité ya leta ekozala kuna toza na paroisse kimbangiste te biso pouvoir na biso à 100% eza na paroisse na biso mais kuna ezali leta donc toyeba biloko wana nakanisi yango nde mwa baconsigne tokoka kopesana nzambe akumisama mpe azala na biso nyonso nde tofelicite bino bato botosi mbela ya mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani nde libonde lizopesama po ete tokende na stade tosuki bongo na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen pe tata molimo santo nzambe na biso papa kisolokelo lokelo papa dialunga na Kiangani papa diangena kuntima kati na papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santo papa totelemi esika ya bino ya bule na kati na centre d'accueil na tina na mitindo na yo biso bana na yo ya ngumba Kinshasa ndenge papa osengi tango ekoki po ete tolongwa na centre tokende kuna na stade de martyrs na tina na journée de prière pe de méditation oyo ebongisami na mangomba na luyalu na biso na République démocratique du Congo na tina wana papa Simon Kimbangu Kiangani biso bana bayo tolingi kolongwa
po ete tokende kuna esika liyanga ozala kati na biso, otambola na biso elongo, okende na biso, ozala kati na longisa biso na kati na milulu oyo. Papa Simon Kimbangu Kiangani, benga bana bayo na mituka na makolo bakoma mbangu na centre d'accueil tokuna na stade de martyr. Natina yete Papa Simon Kimbangu tokende kokumisa kombo na yo, pamba te ozali Nzambe Molimo Santo. Yo nde ozali nkolo ya mokili oyo, yo nde okopesa biso kimia, yo nde opesaki biso lipanda. Natina wana Papa biso tokei pona kosanzola yo, kokumisa yo, mokili momona yo, mokili moyeba yo, pamba te ozali Nzambe. Yokela mokili oyo mawa, yokela biso bana no mawa. Biso nde makesa mayo, baponami na yo oyo pona, po ete totatola kombo na yo na mokili mobimba. Oyo tozali kokende kosala ezali evangelisation munene. Natina wana Papa Simon Kimbangu Kiangani, tosengi ete olata biso, okende na biso, ozala kati na biso kuna na ba programme nyonso, kokende na biso, pe kozonga na biso ezala ya kimia, makama mazala te. Tambusa biso, na kombo na Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen.
Papa, gauche, right. Katikati kwa sana tena. Merci. Lobi peto ko samela ba parosa pona matondo. Moko azanga te.
mama. Merde, il y a du la chaîne est débellée à visibilité. Leka.
Azali vice-ministre de la Défense et Azali pe Moussali Nazambe Oye Togoyamba ye alekala kokondela mpona bafamille ya basoda mpe bapolisie na biso basi mpe bana na bango mpona bolamu na Nzambe ebibonisa na kati na bafamille.
mokili bakoya kolanda biso bandeko na bino ya menga makimbangu télévision topesi bino merci 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 mpona attention monene oyo bokozalaka na yango butu moi na kati ya chaîne na bino menga makimbangu télévision bandeko balandi mwana botosi aliaka solo eloko ya mabe te biso bakimbangiste ya Kinshasa solo na koyoka mbele tata mokonzi ya bule na ndenge mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi asengaki tata mokonzi ya bule na mabongisi na ye ndenge mangomba nyonso masengelaki masangana bongo na kati ya stade de martyr mpona losambo na ekolo na ntina ya pasi oyo ezwi solo mosapi moko na kati na nzoto toyebi na bokebi ete nzoto soki ezali kobela ata mosapi soki ezali kotungisa ekopesaka kimia te yango wana biso bana ya botosi na mbele tata mokonzi ya bule toyaki tondimaki iyo elongo na représentant de la ville province de Kinshasa papa Sylvain Swaleng ndenge bozali komona na baimage tozwaki makolo kobanda centre oyo ezalaki bongo point de départ na biso petite ya koshite awa na kati ya stade de martyr elongo ndenge bozali komona na kati na faki na nsima ya tata na biso oyo azali bongo mokonzi oyo abundelaki mpona ekolo lelo oyo Kongo ezala Kongo papa Kimbangu na boye yeye liboso tozwami na centre d'accueil mpona kolela epai tozwami solo bongo na kati ya stade de martyr pardon mpona kolela epai na yani mosi pamba te ye kaka nde ya kopesa kimia bandeko bana biso kokende molai pamba te toye solo kolela tata Kimbangu biso bakimbangise mpe mokili mobimba na baafrikain tolelela tata Kimbangu po ete tokoka kozwa kimia na maemoso mazali kotungisa biso elongo na bino tokotikala na kati ya stade de martyr tobeneficie na ndenge programme ekolekana na molai ya likambo nde tokutani bongo na bangonga mike mpona ambiance oyo ezali koleka matondo mingi balandi ya menga makimbangu télévision ndenge kaka bozali komona wana tozali na kati ya stade de martyr bomoni na monene na yango lolenge kani ezali envahi mangomba na mangomba mayei bongo solo kolelela tata nzambe mpona ete kimia ekwa kokota na mboka oyo tolingi gauche te tolingi droite te tokei na kozwana te tokei na kobunda te mai totali tolobi ete mwana nyonso ndenge papa Kimbangu akolobaka butu moi tata Simoni Kimbangu kiangani boussole du monde entier akolobaka ete nzoi ata akopike 10 fois solo kwa kozongaka solo na ndako na ye yango wana bakongole na makanisi ya tata mokonzi ya mokambi ya mboka papa Antoine Félix Tshisekedi ye solo bongo bongisaki mabongisi oyo po ete tokoka kokutana mokolo mwa lelo oyo biso mpe bana tata mokonzi ya bule ntango tata na biso apesi biso nzela alobi ete botonda ebele lokito eyokana nde lokito yango wana tomatisaki solo bongo lokito na ntina nini na ntina ya kolelela tata Kimbangu biso na bino toyebi ete nzambe ya milimo na biso nzambe ya kobika na biso le plus vieux prisonnier du monde tata oyo anyokwamaki mpona moto moyindo ekowelela ngai na yo aponi ekolo nini aponi solo bongo mboka ya Kongo esika nzambe avandi solo satana pe akozolaka pembeni tala mikakatano tala pasi kasi biso bapriere na biso tokoadresse yango bobele pa tata Kimbangu yende mopesi ya kimia yango na bomoni sade tondi meke bomoni lolenge kani totondi babi moto na identité na ye ndakisa maman Falon Ntima akoti na kati ya robe de gloire na ye na kati ya nzunganisa tomoni bajeteki na bajeteki tomoni pe fanfare Kimbangisi à la pointe lolenge kani bazali komata bake kozwa ba place yango ete solo cérémonie ekoka kobanda tozali kozata mokonzi ya bule nde omoni elongo na biso tozali wana tocontinue tozala branché kasi tobosana te tosabone topartage tolike topanza sango oyo po ete mokili mobimba eyoka bakimbangisi wana batondi meke baye lisusu kolela tata Kimbangu na kati ya stade mpona pasi ya mboka na biso na badomaine nyonso tolanda wana suivant ensemble.
Voici dans à présent avec le chef d'état-major qui représente toute l'armée en ce même moment. Peine accordée à ton serviteur qui est au devant de toute l'armée, la force, l'intelligence et la sagesse est réunie avec son programme et sa tous réunis. Nous évoquons ta grâce sur notre armée, que tu leur donnes de la force, de l'efficacité, car tu es toi-même appelé l'Éternel, Dieu des armées. Que tu lui donnes l'Éternel, ce qu'il a toi. La victoire, c'est 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 la victoire. L'intégrité de notre pays, c'est la police tienne. Après ici, Seigneur, nous voulons voir la paix, vivre la paix au nom de Jésus. Amen. Vous êtes vaillant et bon. Vous êtes condamné à la victoire. À jamais que l'armée congolaise vive. La victoire! La victoire! La victoire! La victoire! La victoire!
bakisa na maboko wana makasi yo ndimi yango bakisa yango makasi yo ndimi yo sambo wana. Alléluia. Merci. Matondi mingi. Na etape oyo tokomi nango na mokuse nalingi tosala eloko moko. Nakanisi te so nyonso tolobi toboyi balkanisation wana eza kokata na biso biteni na biteni. Mais soki biso moko tokatani biteni na biteni, Monguna akolonga biso. Est-ce que tokoki kosambela tosenga Nzambe apesa biso bomoko? Sebe lokola tosangani awa tozalaki na mokonzi ya la police na oyo ya armée tosambeli awa pe tozoloba te malamu bitumba euta mosika bongo tolonga yango me moko ya bana ya mboka asimba mandoki te mpona koboma ndeko na ye. Nzambe adécouragé oyo nyonso baza na makanisi ya kotrahir mboka na bango. Awa tosangani na basali ya Nzambe na bakonzi ya armée pe ya la police. Ekolo ezate toza biso nyonso ekolo moko. Tosenga Nzambe division na niveau ya bikolo ezala armée na biso ezala armée ya libota moko. La police ezala police ya libota moko. Biso nyonso tozala lisanga wana Munguna kolonga biso te. Tosambela Nzambe totomboli maboko na biso. Nzambe na biso tosengi unité mboka na biso. Nzambe tosengi molimo na yo edécouragé oyo nyonso akozala na likanisi ya kotrarir mboka na ye, oyo akosimba mandoki po aboma ndeko na ye. Nzambe yo se charge na ye, découragé ye, tika te tozala na bomoko bolingo efanda na mitema ya bato na kati ya banganga Nzambe bipai nyonso oyo mboka na biso eza autour ya mokonzi ya mboka pe ba institution ya mboka na biso. Nzambe lingo pona ndeko alinga ndeko na ye congolais allusion minimo nyonso ya trahison tobwaki yango mosika au nom de Jésus. Peto déclarer lelo rébellion na mboka na biso ekozalaka lisusu te. Congolais moko te akosimba mondoki contre ndeko na ye. Biso nyonso libota moko na makasi na nguya ya Nzambe bongo Monguna kene mosika na biso. Totelemisi ekulusu ya elonga bisika malobe bima elobi tout est accompli. Lelo to déclaré ensemble na bakonzi armée tolobi tout est accompli. Nyonso ekokisami elonga ekokisami. Nzambe na tomboli mongongo na ngai lokola mosako likosenga yo boye. Soki opesi biso elonga kobanda mokolo ya lelo ti tolongi 3 mois oyo ezoya na nsima tokozonga awa kopesa yo merci koloba te Nzambe olongisi biso. Tolaki yo tokozonga nesika oyo d'ici 3 mois tokozonga awa oyo aza d'accord na ngai eke d'ici 3 mois tokozwa résultat ya malamu aloba d'ici 3 mois tokozonga awa toloba lisusu na sanza misato ezoya tokozonga awa na sanza misato ezoya tokozonga awa tokoya kolekisa mololo wana. Alléluia. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe Père na bayonso bazalaki de service banda to banaki préparation na intercession bayonso bazalaki awa bayonso bakotisi bozwi na bango po ete journée oyo esalema malamu tolobi ete Nzambe apambola bino. Yambalo tolobaki leta bimisa mbongo te mokonzi ya mboka bimisa mbongo te
biso bana na Nzambe to bimisa mbongo to ya koluka elongi na Nzambe kati nesika oyo bopambola mabino ba bobimisi moke na oyo utaki na libenga na bino bopambola ma. Boye totiki esika la fanfare kobeta pona kosukisa na esengo bapesaka biso esengo ya suka ya malamu koleka yambo babanda kobeta nasengi totelema mpona kosukisa losambo na biso nazopona nani oyo namonaki ya l'église bonsoir te. Journée si intense dans la prière, dans les actions de grâce. Nous te disons sincèrement merci. Merci pour ce qui se passe maintenant au front. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire sur les théâtres. Merci de nous bénir. Merci de bénir la nation, de bénir le chef de l'État, le Premier ministre et toutes les institutions.
balandi ya menga makimbangu télévision wana tozali komona solo bongo bobimi ya lingomba ya tata mokonzi ya bule ya solo bandeko balandi ya menga makimbangu télévision wana bozali komona bongo bobimi ya bandimi ya tata kimbangu oyo bautaki bongo na kati ya stade de martyr na ntina ya losambo mpo na ekolo kobondela kopesa maboko na bafardc kopesa bango makasi kosengama ya tata nzambe kosengama ya tata nzambe koka kosala katikati na bango mpo ete bakoka kobunda solo na esengo victoire ezali certaine pamba te tozali kowelela ekolo tozali komona bongo fanfare kimbangiste liboso tomoni bongo bendele ya lingomba drapeau ya lingomba wana tozali komona bongo photo ya tata na biso ememami bongo na sécurité ya l'église bapied gauche bazali koassure bamemi bongo photo ya nzambi ya mpungu tulendo elandi na nsima kuna tozali komona elembo ya lingomba ya solo ezali esengo mingi kotala ndenge kani tokotaki mpe ndenge kani tozali kobimela ezali esengo nkembo mpe lokumu ekoka kozonga epai ya tata mokonzi ya bule pamba te apesaki makasi liloba na ye totosaki toye to répondre favorable massivement wana tozali kobima mpona kozonga na kati ya ndako na biso elongo na bandimi yangana ya tata molimo santu tolobi ete soki tata apesi liloba te soki tata mokonzi ya bule abongisi te na kati ya mboka na biso Congo solo moko to mibale ekosalema na yango te yango wana nde ezalaki ntina ya présence ya menga makimbangu télévision awa na kati ya chaîne na biso menga makimbangu télévision présence physique ya basali ya tata mokonzi ya bule na kati ya stade de martyr esika wapi toyaki mpona kolomba epai ya nzambe ya mpungu tulendo mpona kolomba epai ya tata simoni kimbangu kiangani mpona kolomba epai ya banvoila na ntina ya kopesa kimia apoeta kwa kopesa ba FRDC maboko na ntina ya bitumba ezali na kati na ngambo ya mboka na biso toyebi ete avec papa nous vaincrons toyebi ete avec papa elonga ezali toyebi ete avec papa nyonso tozali kosala na eliki katikati na tata mokonzi ya bule solo elonga ezali voilà wana ezali bongo lokito ya bakimbangiste lokito ya bagoshe bazali kotambusa elembo ya mboka toutaki wapi ko répondre na invitation ya tata mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi na tinda ya papa Simo Kimbangu kiangani oyo azali nzambe na biso yende toyaki kolobela yende toyaki kosenga epai na yenga ina yo kimbangiste ngai na yo moto moindo toyaki kolela solo bongo epai tata Kimbangu po eta kwa kopesa kimia nde wana bobimi na biso ezali kosalema na kati ya stade toutaki balosambo ya ndenge na ndenge eleki kasi ngai na yo kimbangiste toyebaki epai ya nani oyo toadresse solo balosambo na biso epai ya nani toadresse balosambo na biso pamba te ye kaka nde tata Simo Kimbangu kiangani akoki kopesa kimia na manso mazali koleka wana tozali komona faki ezali kolanda e agrémenté faki eningisi stade de martyr faki eningisi epesi esengo stade ezalaki malili bokoti ya faki elamusi bobimi ya faki kutu koloba te tomoni na bano kimbangiste bazali kodefile kolanda nsima pamba te na la bonne musique kimbangiste nani akoresiste na yango ezali esengo ya bana tata Kimbangu ezali esengo ya bana tata nzambe
Tata mwana pe molimo centre na kombo ya chef spirituel pe représentant légal l'église kimbangiste uta Congo Brazzaville tangu pe tosilisi milulu faki azobeta nde mokonzi abengi pona kozwa rapport pe pona kopesa merci pe félicitation na bandimi na ye oyo batosi mbela na ye pona kimia na mboka na biso mabondeli pona mboka na biso pe pona kosoutenir ba FARDC kuna na front po ete soki kimia ezali te tokosambela te soki kimia eza te tokotambola te soki kimia eza te tokosala ntsinsani te mwaye ya kokende mpe nkamba to paroisse ekozala te donc kimia ezali na motuya monene yango asengi tokoba kosambela meme na bandako tobosana kimia te mpe kosoutenir ba FARDC na biso na front na babeko ya baparoisse bachoral bamouvement social mpe service tobosana kimia te tobosana mpe lingomba na biso te yango totunaki ye programme na ye séjour na ye alobi nazali nanu atangeli biso bamboko ya kotambola lisusu alobi ezali mwa pasi po ete nazala le 2 juillet na nkamba mais le 8 juillet nakozala donc pour dire que papa nakolanda maloba na ye ti poso tokobanda akoki kozala kuna po ete mosala ezali monene bazali na ye posa warapele biso na esengo na nguya na yo nzambe na biso papa Simoki Mbangu tolakisi na mokili ete mokili oyo ezali ya yo papa Simoki Mbangu na tina wana tosengi nde mapamboli pambola biso bana na yo pambola mboka na biso Congo pesa biso kimia surtout kuna na este tala bana na yo papa bakimbangiste ndenge bazali kolela na tina na mpasi pe minioko bitumba kuna na est biso toyebi ete mususu akosilisa yango azali te soki yo te papa Simoki Mbangu kiangani yango wana nzambe na biso tozongisi matondi mingi toyaki na kimia zongisa biso na kimia obatela biso tosalela yo lelo pe lobiko na lobiko okombo ya tata mwana pe tata mulimo santu amen tokende malamu Balandi ya Menga Makimbangu télévision qui commence bien finit bien kotosa elekimbeka ya kotumba tozala ki ebele toyaki to uti pe tozongi biso na kati ya ndako na biso ni tokoloba ni tokobakisa tata nzambe azolo kumu ayoka losambo ya bana na ye ayoka mawa po ete ngambo ya mboka na biso eko akozwa kimia olandi biso na katikati na ye bande ndenge tokolobaka s'abonner partager commenter ça la large diffusion banda sango oyo ekomela moko na moko po ete moto na moto azo eteni ya likambo na ye wabino mama fala na kati ya émission na ye tolobela mama Mwilo na Menga Makimbangu télévision soki mvuluzi ya kati mokano te tokokuta na bobele awa na kati ya Menga Makimbangu télévision na tolobela mama Mwilo tokutini mikolo ezali koya papa